Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, bonjour, abonnez-nous sur la BBC. Bonsoir, Djamboyenu, Mbotenabino, hello. Voilà, quand aimé partager, pourquoi pas qu'on s'abonne. Izanga Wabino BBC, Mpoï TV, Bandeko, Nazongi Lisusu. Lobina Lobaki Kenon, malgré Bakundi artiste Nabiso, mais dossier n'a encore matière, n'a a vraiment close si koyote, mais Nzambe Asunga. Et kangana no po yebi pe ke no ba musicien na biso baza na ba concert. Alors makambo e kangi penza net na niveau moko pas comme possible du fait que non après enterrement batu ba komi ko bima pona koloba makambo e mataki kitaki. Alors lorsque naye je crois bandeko na tongo lelo to mona ki ndeko na biso concert na biso na kombo ya Irene Masiando ki bandeko oyo toyokaka audio ebimaka après donc jour elanda après juste liwa ya artiste audio moko etambolaka ya ndeko na biso Irene Masiando ki o nazopesa bambote ebele vraiment ba respect ebele na ye parce que na sepelaka na ye asa musala na ye bien azana ba droiture na ye azana ba principe ni na musala vraiment na sepela na façon asala musala so peut-être tout ça qui est belé, tout ça, ça, le quoi, ça bien. Voilà, bah, mbote si kaza vraiment a changé. Voilà, tout le monde qui audio et bimaki, oyo babane ko solo lana labré, les accueils audio moko ya 30 à 25 minutes, oyo, et ça là qui passe ici sur les réseaux sociaux, koyoka voix ya labrine, koyoka tonalité, oyo azala ki nango vraiment, et ça qui voit moko oyo, et prouva qui communauté à Polobak. Mobali azaki vraiment bien te na maboko na ye. Alors aujourd'hui tout le monde qui tout ça là qui en va analyser belé alors il y a belé. Alors le lot et ça qui que non batum susu baloba qui comment est-ce que la dame a enregistré qui est et tout et ça les que non bande comme susu baba jo bima pona ko ya ko finga Irene Masiando ki. Alors biso nyo soto ebi sur les réseaux sociaux ya biso bazairwa ezalaka ceux qui ba lati mutu batika kepe no kite. Et comment que non, mutu peut-être taba lati à cause la sous doré on dirait zoyo kate mais na minute e comme que non soko yo qu'il faut kakaoya koloba po ozwa kimia. Alors et ça li que non notre sœur afinga makipe na ba life batumsusu ba bande osa ba life bazo benga bazo lobela e mabe et tout mais aye ko lobela batu vérité à koloba non enregistré qui était à faire voir réalité. Il y a des likambo ezalaki pona labrine. Alors labrine donc akimelaki akimaki epanaye lorsque artiste akufaki pour ça nini asa l'émission pour calmer situation et tout na communauté ya biso bazairwa. Alors j'ai vite compris que non kolandana oyo Irene Masiando qui alobi au centre que non labrine voire même à ta présentement labrine elle est plus agitée aza na agitation moko akomi ko benga ba chroniqueur ba chroniqueuse akomi ko benga ba chronimama ba na osele ba life ba sa neti bazo couvrir rien ce que bebi que non oza coupable té soit à l'aise na yo ki ndeko na biso alobi Irene Masiando ki alobi que non Tokyo lo bakaka te que non yondo ozaki mabe na relation na bino nyonso ozaki na ba mabe na bino. Mais le problème est que nos façons oyoko agir, façon oyoko se comporter na minute et osala bien peut-être osala calme. Mais tu es comme on a que non na TikTok surtout tout le monde a comme ko sala ba live baza pour la brine. Ce qui prouve ba ko signaler ba tout que non la brine azo benga ba to sala le ba live. Basa nini ba couvrier. Dans la minute malgré tout ce qui se passe, nengi ba bato na rozela kokunda nani ye azana bato azo benga azo pesaka bato ba matière bo sala boy bolo belanga boy.
bandeko nga na oloba ngo depuis kala na oloba ke non naza contre la dame te na oloba pe yango ya na répéter lisusu na kosese ko répéter yango te ya koloba ke non mabe ya mwasi na mobali ya entre notre artiste na biso na la brine mabe eza partagé parce que nani Irène Masiando qui a lobby très bien a lobby que non je suis la seule chroniqueuse ou encore youtubeuse où j'étais vraiment close avec les couples na couple ya Jani na mwasi na e oyo a lobby azana makambo ebele biso nyo soto yoka ki voix ou encore tonalité ya la brine ndenge ezala ki na kacha audio wana il paraîtrait que non azo komela isusu Irène azo ba que non akoyela Irène mutu auti kokufela bon mona que non ezo sala kaka bien te ezo sala propreté batu o bazo conseiller la brine ba rendre déjà mauvais service tozo lobela sur la mort d'homme de tozo loba pour mutu akufi azaki parfaité na yoki Irène Masiando qui a lobby eloko moko lorsque na ko sala analyse nanga na yoki Irène Masiando qui a lobby non komi tia kaka te ke no yoza coupable tokoloba ke no mokile ekote mela oza coupable parce que mutu akei mais ndeko wana akei pasaki na ba mabe na ye la preuve ane ke ndenge Irène Masiando qui a lobby ke non nazana ba audio ya ndenge baba na ko swana donc elle a dit azana ba preuve belé ya koloba ke non ce qui a lobby abimisa mokili peut-être ba okata ko pendre nani la bride et a lobby lisusu ya koloba ke non artiste na biso tango abwaka ngunda na ye aboka ngunda a déclara Sylvie Faye ou encore Sylvie Molicho ce qui Sylvie Molicho ce qui to koloba to kota na mozindo to sala analyse bien bandeko toza bato la brine je ne pense pas que non ya Jani akanga ki singa je ne pense pas que non ezaki pe obligation moko boyi peut-être non ki loba ke non ba sala kaka di la makambo ba document oyo na yoki kina la lobby eloko ezo sala ngai passe ezalaki ke non lorsque Jani abimisa mbongo na ye apesi mutu oyo efale a déclaré mwana ya la brine ya liboso baboti na Jani lorsque amoni ye pas tangu andimaki kopesa la brine document wana amonaki Jani donc ezaki façon moko oyo asungaki nde Jani parce que na sima wana Jani aoki koya kozwa document maintenant les messieurs wana nazolanda kinale lobi na nalandaki peza kinale les messieurs aussi azana ba makambo ebele ya koloba alobi très bien alobi que le monsieur azaki na ba capacité sous nyonso ya ko finaliser sous document wana o ya pesa la brine parce que ye lorsque apesa ki la brine na vision ou encore na image ya koloba que non a osungande Jani. Maintenant, lorsque le monsieur a pesaki la brine document, a moni que non, muninga na e Jani azozwa document te. Il fallait ça la nini. Yango zo mona na réseaux sociaux, bazolo ba que non, la brine abima pe na mutu wana. Je crois na salela kango analyse na lebi ah, bandeko boyo ka ndenge balo parce que ngana loba toujours bandeko na zwaka eloko na premier degré te. Na zwaka likamu na premier degré te. Na salela kango analyse ku tout temps bi ah likambo eza matière ekoti awawa ça peut ou n'est pas parce que c'est pas normal dili bo sala ki ezaki ke non o tozo sala eza po Jani azwa document mais à la fin des comptes Jani azwa ki documenté alors c'est lorsque Kina la lobby très bien a lobby que non nga il fallait kutu mutu apesa ki ye document afina document parce que ya pesa ki ngona mutema wana ya koloba ke non a osungande Jani mais lorsque ay ko mona ke non ba bêtise koma ki ebele ya ke non mutu ngo to pesa ki document zo libérer muninga na ngai te il fallait ya agir pourquoi ya agira kité ya koloba peut-être ah yo document na pesa ki yo bo pesa ki ngala yo document na pesa ki yo bo mona pesa ngo ndenge zaka alouche yo document la brine na pesa ki yo eza porté quand on robota mona mibale Jani azwa document. Maintenant, comment est-ce que jusqu'à présent, Jani a un documenté? Balobi que non, le monsieur Azaki n'a pouvoir ni en soper. Dans les sens là, il y a koloba que non, a bengi pe la brine, non. Ce qui peut okobo ya kopé salabna ni Jani document, nga nazo fina document nanga. Wana eza
émission na landi kina la lobby a salaki a lobby eloko o garçon lobby eloko moko eza ya motuya. Tout ça l'analyse, nous devons aussi réfléchir. Je sais que nos bateaux, Bomoni Bandeko, Bomoni Ndege, et ça dit déjà ce qui 2 semaines depuis l'artiste Akufaki. Attendez-vous à Kolobakeno, Bakunaki artiste le mardi, Makambo O et aussi la côté sur les réseaux sociaux. Tant que la brine n'a pas bimité Koloba, tant que ba artiste, ba proche ya Jani, ba o ba vivant qui na bango, bazo bima koya koloba ba vérité ebele na sima on attend bazo kolobimisa ba makambo eza matière sur les réseaux sociaux. Alors vous allez nous supporter, beaucoup supporter biso. Eza likambo moko tango na tali na biya garçon okina la lobi eloko moko eza profond. Pourquoi le monsieur oyo apesa ki bango document tango andima ki kopesa document andima ki kopesa document po lorsqu'azo pesa document mbala moko Jani akozo. Pourquoi pas lorsqu'aye komona keno ekomi kilo la fille azo libéré document te la fille a kangi document akangi mais il avait un mot d'ordre ya kopesa nani la brine parce que la brine a yebi keno document nazo epa na mutoyo to sala ka analyse bandeko to yebi keno mabe eza partagé na côté mobali côté la brine bango nyoso mibale mabe eza. Mais a tozo le belande la mort d'homme ya ke mutu pe akufi kaka na makambo yo. To keli sou musika Jani tango aboka ngunda na ekuna e paraître a déclaré Sylvie. Tokoki ko imate parce que azalaki mwasi ya balaki. Na ngambu ya la brine. C'est déjà trop tard oh nyo sotokoloba. Parce que to loba déjà muto sa koufi. Peut-être idée autoropé salelo. Et nous a peut-être idée lorsque le monsieur était le monsieur était vivant et puis to pesi idée et sungi peut-être bato. Mais na landi ndeko na biso Irene Masiandoki au sentir azoloba parti azolobela fin na e uta na mutema na ye. Au sentir que non couple wana ya Jani faina la brine ezalaki ya bitumba na bitumba ezalaki na mésentente moko pas comme possible. Bon imaginez ya bana ko uta Hollande soki Allemagne azo kota France pona koya peut-être ko kata makambu ya la brine na Jani. Donc au sentir azoloba au mona que non ayebi couple wana bien. Et elle est venue à lancer message et pas la brine biloko na zo sala. La brine ce que ebi ke no zane loko moko sala kité na liwa ya Jani. So à l'aise talela nzambe na yo. Oyebi batu nyonso réseaux sociaux oyo ya biso bazairwa. Yaya ata biso batu to travailler sur les réseaux sociaux oyo. To benga na ka peut-être mama boni kuna to zala ka sirte oza sir na muninga na yo te. Ozo mona te réseaux sociaux ndenge etambolaka ya communauté congolaise omonaka ndenge etambolaka te mutu bosololi na lelo bien 2 jours 3 jours 4 jours bobebani lobi abimisi lo ba audio. Qu'est-ce qui te prouve ya koloba que non tous ces gens là oyo ozo contacter peut-être sur na TikTok oyo bisa bango basalelo anani émission bakava les situations oyo boye mais au pesa bango matière sans pour autant les savoir. Au pesi bango matière ba loba bongo oui ba koloba. Mais après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ezandeni. Au moins te que non il fallait ozonga mutu na sens que non na minito kolinga même pas kota na mutu en contact. Pour bato no ko luka eza bato internet ya YouTube ya côté YouTube, côté TikTok, côté Facebook. Soit disant ba lobela yo mama yeba que non bakolobela yo lelo bakoloba bazui matière lobi kuna ke 1 mois 2 mois toza kaka na bino a bango ka sundo bakoya koloba ke non la brine na benga ki biso la brine na pesa ki matière aloba ki to loba boy toza na yo na préféré ata conseil oyo Irene Masiandoki azo pesa ya koloba ke non si la mavanda ki mia peut-être lela papa bana na yo dans le bon sens mais façon zonga ikaya ko benga bemga et ça déjà mabe na sens que non ozo donc na yo moko ozo se sentir que non oza coupable. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Aimer partager, on est ensemble. Beau aimer, beau partager, aimer partager.
Famille Libota, vous allez bien, j'espère. Alors, bon aimer, bon partager et on sait bien. Tout ça qu'a analyse sur les Kambango. Fikoyo, la brine na minute lorsqu'azo parvenir kobenga ba youtubeur, ba youtubeuse, ba mama koni mama, ba koni fois et tout. Peut-être pour ba intervenir, ba zanetti na ngambu na yo. Toi tu es sûr? Suko yebi no côté mama vanda na yo, kimi nzamba ko budela yo? Ata muntu oyo, ata ne ba lobi ke no ba yanza na ba kina kotalisa, soki nani abomi mwana na ye, ba mwana na bango bien ndeko na bango. Tango ba kende kotalisa kuna soki oyebi liwa mwana na bango te. Et joyeux te? Et ko joyeux jamais. Mais soki oyebi ke non, et soki ba talisi et ke ba lakisi mutu ango abomaki. Ah, wana ndeko joyeux. Parce que ndeko zonga ika ndeko na biso la brina zonga ika bandeko bokota na TikTok boko sepela te. Ndeko na biso wana Irene Masando ki ba fingi na TikTok boko sepela te. Ngai nazolo babandeko na yini bo comprendre parce que Zaïro za na problème moko ya compréhension. Bo comprendre ko lobake non, nga na yini la brinité. Nazoka mutema pasi ya oyo ileki. C'est comme si ngande na perdre grand frère oya kewana. Mais la brine eza papa ya bana na yo abana ko sunga ye malgré zaki sans papier, abana ko sunga ya takende ko tika bana zonga na bana. Moko ndenge tozoka ba histoire ndenge bazo bimisa ba makambo ango la brine. Moi je me demande la brine aza ande kwa mibali te. Po ndingo nani artiste ake. Ah, batu ba keseni hein. Batu ba keseni hein. Il y a d'autres personnes bazalaka sans cœur hein. Il y a d'autres personnes bazalaka sans cœur. Pas de kobo aimer beau partager. Et loko ezole kelanga lokola nani ndeko na biso alobi ayebi ba makambo ebele ya couple wana ezaki couple moko mal à la tête basambi trop. Je crois analyse danga moko na lobaki bandeko vous savez dans na kati ya relation soki kimi ezate dispute ba querelle ba insulte kimi ezate na kati wana déjà signe à esprit de mort et régner na kati ya ndako wana. Nga sikota una yoka Irene Masando kitango azoloba. Je me suis dit ce qui est vraiment beau oye ndenge Irene azoloba. C'est-à-dire que non la brine ayebi pe que no ba o ba yebi ba vérité. Ya o ba banai ko vivre na Jani. Ayebi pe ba mabe o ya sala ki Jani. Mais pourquoi pas Roki Kovanda Kimiate Asilami déplaçons nganaza. Ce qui peut battre oyo bazo ko conseiller. Bandeko tozolo bela la mort d'homme. Mutunda Koufi. Net nganazo répéter parce qu'il y a d'autres personnes congolais ou encore zaïrois comprendre likambuté. Ngai ce qui est ngai na place à la brine makambo oyo nyonso na ko lingata conseil mon côté ya koloba atelema akena ye continuer vie na ote non préféré mutu awo ya opesanga conseil moko ya koloba mama omwe na minute oyo talela nzambe mama omwe na minute oyo lukelongi ya nzambe mama omwe na minute oyo lelela nzambe mama omwe na minute oyo luka terrain d'attente na famille wana. Mama, au moins na minute oyo, talabo ozo faire voir ye. Mais lorsque bozo bengaye, Irene Masando qui a lobi très bien que non. La brine a lobi akoye la ye. Bota la muto akufeli mobali. Akoye la ye. Abenga pe batu ko yebisa bango ke non mama Jania, tala mama Jani na nani na vemo tu abanai ko saka po na ngai et tout. Mais ce que vous que non, oyebi le côté zala l'aise. Zala l'aise, maman. Nazongi sous pas kinal boye. Je crois que bon, photo ya Léa Ndaya qui j'aime beaucoup maman Koulouta ya famille Libota.
tomonaki mama Kulutu Leya azaki na France atambolaki akenaki ba Belgique akenaki Hollande pe neti Allemagne je sais pas to mena yebi ke non akotaki France akotaki Belgique kina la lobby Leya azaki na besoin ko mona Jani tomonaki Leya présence ya Leya na France Leya ba o ba tambousier c'était mingi ezaki même pas peut-être famille nae même pas peut-être connaissance nani ba master nae mais ezaki ba collègue na ya musala théâtre ba préveza Maman Kulutu Leya ndenge azana azaki na besoin ba kutana na ya Jani kina na lobby la brina boyaki ya Jani akutana na nani na Mama Kulutu Leya Ndaya akangaki ye bandeko oya kie wana to betele maboko te ya koloba qu'il était parfait tolobi yango te ya koloba ke no mutu soki akufi akomi na bolamu non bolamu eza mabe peza soki toloba tala bolamu na ye tala ndenge mokili eleli ye tala ndenge ba artiste bandeko na ye bakiti bakende kokunda ye tala ndenge donc communauté eleli ye donc azaki mutu moko azaki na âme moko ya bien malgré ba défaut na ye la brine yo yebaki déjà que non Jani ndenge azawana a déclaré déjà mwasi na ye ozaki mutu moko ya kosala ngo problème te parce que avant ta document là les documents aux anango wana na lobaki yango ta fois passé bochaki carte sur table bo sololi ezaki deal o bozwaki yo Jani na le monsieur o appelle ça que document tant bozo salango yebaki déjà que non Jani ndenge azana ya déclarer moi si na ye o yebaki déjà Jani abala des personnes nazo mona ngo eza trop louche trop donc trop na oyeba te so na koloba trop na oyeba te ondimi kobota ba pesi au document donc ezo ça ka passe bandeko histoire ango bref Mama Kulutu Leya penda Mama Kulutu Ndaya ndenge azawana ndenge azaki na poto wana bakutanaki na Jani te ningoza peut-être jour asuka mais na minute oyo Leya Ndaya linga azala zo poster ba photo ndenge bazaki na bakutanaki na artiste na poto mais bakutanaki te pona nini pona mwasi aboyaki na brina boyaki. La grande famille, vous aimez vous partager s'il vous plaît. Aimez partager. Et on a ok là. Parce que dans moins 2 minutes, hein, juste 2 minutes et na chité. Faut que tu as filmé na biso ya master. Voilà, bah bon séjour, hein, bah bon séjour na Poutine de l'écriture. Voilà, bah bon séjour na e. Alors on s'en abatté là. En tout cas juste dans 2 minutes, bandeko bo aimer beau partager et ça bien. Sikoyo. Nathalie Nalbi, ah Seigneur, qui n'a pas lobby le komoko est vraiment très profond. Ce que tu as dit, oh, n'est pas le non, moutongo, oh, yabimisa qui document, na ozongo na premier degré, te bande, qu'on ozongo peut-être na 2 ou 3e degré. Pour ça, BBC positif, vous na lobaki non. Tout ça, la analyse, ya kolobaki non, ezalaki bongo te. Pona nini. Et ça qu'on a confirmé tenez ba tum susu ba yaka na ba analyse ko ya ko confirmer et na sima wana to mi tout na ba question ya koloba si le monsieur appelle ça qui est document ça qui pour na sima na ye Jani azwa document pourquoi il pas linga afina qui était de la brine ya koloba que non afini a lobi pesa pe Jani document je pense que non na sens wana linga pesa Jani document ce que tant bazo yebisa biso pe que non la brine bimana jowana to ko nié yango. Non, ça l'analyse. Est-ce que tu connais yango? Qui n'a révélé le comment quoi le bi que non le monsieur il était capable yako télémer la brine que non donc il ne peut pas Jani. Dès le qui n'a la lobby yango na tel il y a quelque chose caché ah. Je ne pense pas que non la brine nga boya.
parce qu'il n'y a pas autant d'intérêt à document. Donc, ah, ce qu'on a beau, on peut se dire les alaks qui bongo. Il y a un monde en Sud Afrique, en Afrique du Sud. Ceux qui bossali deal, bo keka nenge bossala qui oui. Ceux qui la oui wana yo keko baluka ka neti na labri na baluki boy. Bandeko. Balingeli yo bulu lisasi tata babomi yo. Erate akosole ko sa soute. Yango balo baka no deal les a deal. Tant bakoloba ke no mwana mwasi na bimaki na mukolo apesa ki document toko nié te parce que balobi ke yo yé pas ala ki na autorité moko na azaki pe na autorité à côté mais la bride a libéré donc il est pas Jani ate ke no Jani a déclaré ki mwasi na ye yo yebaki yango et c'est le côté ke no babombaki yo oyebaki ke no Jani azana mwasi na abala a déclaré mwasi na malgré ba document na ba ngunda ne ba boaki ça mais a déclaré mwasi na ye azaki na ba mabe na ye. Mais lorsque yo kuti mutu déjà na ba défaut wana ba biloko nyonso mais tu as accepté ko mi kotisa mais supporter. Pardon Badi. Voilà bandeko. Je crois na komi nanga ko chité. Bo supporter biso po makambo ya Jani et si la lelote. Na mona te ke non iko close leloto lobby. Parce que il y a à manger, il y a à boire ici. Alors, c'est au moins ça. Famille Libota, focus. La Chine, on est ensemble. Les Péchalov est toujours. Et pourquoi pas les Dina Chou. Bandeko, je vous aime. Maman qui a là, nanga, babizou et sika ozali. Babizou et sika ozali, secrétaire à BBC Mpoï TV. Maman qui a l'ozaka moto. Voilà la grande famille, je vous aime bien. Tokutani prochainement. Bisous, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.